ba ki côté na mort non kuta côté mort pourquoi ça ozomona ke na habité pourquoi ba comédien ba s'associera plus qu'au kende point noir ba mo ba ebi pourquoi ba kendara Saratola aujourd'hui ndeko na biso autotika biso y a même pas 5 heures du temps, il n'y a même pas 10 heures du temps, il n'y a même pas un jour. Mais déjà, nous voyons son corps exposé, Ndekwalali, Bazoko filmé, et puis à la fin, Batiango na réseaux sociaux. Et Zalakanini exactement, Nabino, ba chroniqueur, na ba chroniqueuse. Bazana na pointe noire. Et puis, bango bazana na kati ya mort. Donc, famille moutebimi si vidéo. Et puis si batou et comité na réseau. Est-ce que tu penses que c'est la famille bako comme un niveau na vidéo en déco? Non bah comme un niveau ana yo kasko place au région ngana ça analyse na kota ba chroniqueur toza mabe na kota famille toza mabe. Yé moko yaya na yé. Parce que ce qui ya na ya linga été angalo ba clairement que bo filmer ngate na on ba lilo balanga suka. To monique eza na membre musu sa famille a simbi téléphone non c'est moi qui la bango ta vidéo. T'es bon pour respect ya ba mort Sarah tu sais. Batala on a ba page, batala on a ba page. Ba ki notala on a ba page. O mona yaya zoloba. O linga ikanga na ya na banda ekole sa yo donc ba filmer yaya. Donc ils acquis volontairement parce que soit boya kengalo ba bo filmer ngate. Ndenge mo na lelo mélodie tu es peut-être sur corner quoi qui chasse ou barolela eka kuna azozonga mboke bembe. Ba sasko ba femme insensée ou ba vanda na sima ba caméra ou ba sala ba live na sima ba caméra ba pia bango déjà accès place au ba no critiquer mélodie. Tala ndeti ndenge to moni tina katanda ku. Mais Hollandais ba maman bazoboya. Oui et pour bazoboya. Bozo filmer ba tout sans consentement na bango et puis ba tout ba olela ba na choc ba perdre ndeko na bango. D'ailleurs, nga nalinga na mboka ngote, ça n'engage que moi. Mboka wana ezana ba spiritualité au saranate. Point noir. Ouais. OK. Peut-être ça peine décision oh nani ndeko na biso si la azwa. Pourquoi batu bazaka en habitude ya koya ko finga batu ti o toucher ba parents toucher mbana o koti na suka. Webi ke pesa batu ba décision na vie. Muto luka moya kota kana kata morgue. Pour que nous filmer. Voilà. Aho banga tate ki akenda ba matanga te. En tout cas na kenda te on na lobara bino bato bo sepelaka ko kenda ko zwaka ba image na ba matanga baninga. Bo sepela ko mata ba moto bo sepela matanga ya na internet po bo zo ba sujet ya ko saela ba émission. Et comme tourne bino. Ocha mobali no lokola caché na nzoto po elimwate. Cette idée est où tu l'as obtenu kabwana a. On a deuxième émission. Deuxième émission. Voilà. Base l'émission Bibalé. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, ndeko balandi émission le code de bonne conduite bino bo mesani na rendez-vous na biso ya mokolo ya lundi pe mokolo ya vendredi boye imalamu na émission na bino oyo bokola nango kuna na ngambo ya Saratola télévision bokola nango na Top Media télévision bokola nango pe na Télémonde 243 lelo tozali lundi le 30 ya mois de mai. Bongo bomoninga na lati elamba ya mwindu o elingi koloba ete tozali na sango ya mawa sango oyo e frappé na monde ya ba artiste comédien moko oyo asalaki musala makasi ndeko na biso Mélodie Badiama oyo ba intime balinga ki bongo mingi kasi liwana ye esalemi bongo na mboka ya bapaya na mboka ya papa Sasukuna tokoluka moyen ensemble na Saratola to meka kosala ba analyse par rapport à la situation il y a ndeko o auti kotika biso et puis souvent nos artistes ils sont musiciens ils sont comédiens et bakatsaka mai oyo ebele bazongaka soit azongi na maladie soit azongi ebembe soit azongi na problème exactement bakendaka kosala nini kuna bakendaka koluka nini et puis pourquoi makamango kaka ekomelaka bango kuna nous avons tellement de témoignages à bato baou takangambwana je serai avec ma concert Saratola tokoluka moyen to discuter naye to sola naye tout au long il y a 45 minutes oyo bon délivre azopesa biso derrière la caméra pour toluka moyen
topese maloba. Alors bon délivre to sala musala ngo kande to yokanaki okofongola bandeko balandi ba mona Saratola yepe aye lelo na attitude ya mawa oyo e komeli bongo bandeko na biso ba comédien otolia kana bango tomela kana bango latola mbote mbote na otadinga lapa mbote na bandeko nyonso tuba olanda biso mes condoléances na famille artistique nyonso et puis na biso pe ba journaliste parce que tu travailleras toujours en collaboration. OK. Donc voilà, mes condoléances. Voilà, mes condoléances na famille biologique naïe, famille professionnelle. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à maman Zozo, la maman Opéa Lingaka, comédien Mingi, mon panzia papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à maman Déborah Lubanda, qui l'a ma mère à Calgary, c'est-à-dire anniversaire à maman Leka Kime. Maman Déborah Lubanda, Toko Bongisango. Un grand merci aussi à toi, Blandine et Tata, là, depuis les États-Unis d'Amérique, la patronne Blastet Bisika Boni, Congolais, Kendaka, Kokuta Nakuna, pour Nakoluka Moya, ko célébrer, pour Nakoluka Moya, ko Zomoa, et Lokwa Lili, et puis TKI 09, l'international depuis la France, Saratola, Liwa Yande Konabiso, Okosa la lecture Nini. En tout cas, kolala kolamuka batu bazobotama batu bazokufa batu bazoseka batu bazolela epesi pasi makasi et surtout na famille biologique nae ba perdre ndeko na bango et puis na ba collègue nae pe ba collègue de service ba relation nae entourage nae sui patiki mwana to mobali en tout cas baza vraiment na pasi na mawa et liwa nzambe mutayebi sekra liwa. OK. Alors tokokika koloba courage nzambe mutapesaka nzambe mutazwaka donc bazwaka kimia na mitema na bango donc moya osa akuti commentaire rebelle zate parce que mutayebi sekra liwa ya kanzambe. Voilà. Voilà, mais Saratola aujourd'hui ndeko na biso autotika biso, il y a même pas 5 heures du temps, il n'y a même pas 10 heures du temps, il n'y a même pas un jour. Mais déjà, nous voyons son corps exposé, Ndekwalali, Bazoko filmé, et puis à la fin, Batiango na réseaux sociaux. Et Zalakanini exactement, Nabino, chroniqueur, na chroniqueuse. En tout cas, tu as dit au condamné bisoté parce que chroniqueur wana nyonso, mususu ba poster mona ba na poto, mususu ba na Kishasa, mususu ba na bamboka mususu, donc baza na Pointe Noire. Et puis bango bazaye na kati ya morgue. Donc famille mutebimisi vidéo et puis si batu et comité na réseau. Est-ce que tu penses que c'est la famille bako comme na niveau na vidéo ndeko na ba comme na niveau wana yo kasko place au région ngana ça analyse na kota ba chroniqueur toza mabe na kota famille toza mabe. OK. Voilà pourquoi na uta kobeta CTA wa to komi na temps de la fin. Respect ata ya ebembe. Exacté. Ezai susté. Lelo mutazo kufa tadi mutako préférer azo filmer Sarah ninga okata mutema nde mutu kisala accident oleba bimisana batu o ta mususu bazana na bon ba souffle suka ba pesa bango vie mais ba préférer ba tia ba caméra ba banda ko filmer tina nde batu ba okata mutema somo wana ebembesi la tadi kalanga pona kene matanga na okete pona mo wana ola na lota matanga ngape ya pas longtemps na mola la na banda ko kende te. Si les locaux na kimukona lingana ngamba ba matanga to baluka cercueil tala cercueil na lingango te ezaka na somo sko lelo mona ke batu bakoma na facilité à filmer pe bembe à côté morginga bana na botama na kota morgité muta komi na facilité tala kaka muta luka moya kota kana kata morgue pour que nous filmer voilà aw banga tate ki ibimbo iko bimelanga na butu. On se comprend. To comme na biso na temps de la fin ngai naza suna eloko na ka moité. Ce qui n'y a c'est impossible comme il est possible. Nga na obenga ngo temps de la fin. Na qu'est-ce qu'on a analyse au lobby que vidéo na ebimi. Et puis vidéo wana za ba ki okote na mort. Non kuta koti mort te au kata mutema. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ozomona ke kolele comment médiatiser oyebi ke ngai na kolele comme médiatiser mutozo lela do fi mo do bon si do make up azongeli kolela mais ça c'est bizarre. Est-ce que vous comprenez que tu comme attendre de la fin donc yé moko yaya na yé
parce que ce qui y a na linga été anga loba clairement que bo filmer ngate na loba liloba nga suka to monike eza na membre mususu sa famille asimbi téléphone non c'est ngo tshela bango ta vidéo te bon pour respect ya ba mort Sarah tu sais batala ngona ba page batala ngona ba page ba ke notala ngona ba page o mona yaya zoloba olinga ikanga na ya na banda kolesa yo donc ba filmer ya donc ezaki volontairement parce que soit boye kengalo ba bo filmer ngate tant ba filmer moto a filmaki azo atindeli ta musu chroniqueur moko to atindelaki comédien allez nde sango bandi ko panzana e koti ba réseaux sociaux ce qu'on ngam na biso ba journaliste biso to ko sacrifier vie à mutu ka pona ba vie c'est ça. Au moins, si on a comme un niveau à sacrifier et bien respect à mort, exacté. Bon saboter yango. Yango t'as dit faut que baran. À tous les autres c'est qu'on a battu, surtout dans le monde nabiso. Faut faire très attention. On t'a quoi sacrifier à bomillon pour na ba vie. Voilà. Pour na mbongo. Tout est possible dans les réseaux sociaux. Ba boma mutu. So ba bange bembete yo ba keno wapi. C'est ça. Pour mutu soaza mutasa kufia comme bembe to comme na moi maximum à respect bimbango même soda à télémaca président de la République face à la mort à téléma baleki si Corbiac donc mais moi ça m'étonne biso to sota beta poana biso soyi matangeze bembeza ezande place actualité soka o matanga batu ba kozwela ngona ba moto nga kenda ba matanga te en tout cas na kenda te yango mwina lobaka bino bato bo sepelaka ko kenda ko zwaka ba image na ba matanga baninga bo sepelaka ko mata ba moto bo sepelaka matanga ya na internet po bo zo ba sujet ya ko saela ba émission et comme tourna bino ndo mona ka muta kufi atiki ba scandale na réseaux sociaux moli mono epe mape na kimia te repose en paix wana otoloba na bino repose en paix ezate Wampe ezate po yo tiki makambo ebe na mokilawa otikala ko bongisa na nzambe te akepa mpete kota ake vana na sheol kuna zozela kindeli ce qui en faire donc nati nangam na biso ba journaliste na okamwa te tadi tout est possible voilà mais okomona pe ndenge c'est pela ko publier mitakala batu tout est possible yango na oyebiso tout est possible. Donc, média na biso eza bongo. Eza bongo, soki matanga eza, il faut aussi la tour kota na mort pour ka image. Et puis vidéo yango papa, et puis soit ta na mawa. Tala mutala li penza. Moudon de kono alali, tu vas filmer de konayo pour mettre ça à la place publique. Sincèrement, nous devons fustiger le comportement oyo. On doit chercher l'argent, oui. On a un titre tel que dernièrement. Titre ça problème titre nani doit bomi comédienne X, mais au moins na kati ya vidéo nanga na lobeli makambo ezali l'essentiel au lieu ya ko exposer famille na ye ko exposer nzoto na ye c'est difficile ça. Pourquoi yo che titre wana na minute soki to sala émission mo normal to lobeli mama tanga na te o che titre net normal que analyse sur le couple oui que ba tala te batana bango te ba tala te parce que na bato batala bisonga benga bango la plupart la majorité ba femme avertie na ba homme averti baza mais la majorité tozana ben sensé na diaspora ya saranate donc bango baza wana sentiment na bango na sengo na bango balanda ba vie privée bato mutu ba kufaki au moins na pe ba bengo allo Sarah landela na kufi na maladie nini yo wana ezanga raté wana ezanga raté et cause a kufi na maladie Sarah bo sa elango pina ba analyse ba famille na bino makam na bino ba famille na bino bo pesa ape biso kande bo bengaka Sarah lobela likambo nanyo yo pe benganga comme ça Sarah mama leki na ngakuto abengali mobile ne na ndako na sala analyse vous comprenez donc et ça parce que na communauté ba osunga bisoté parce que ce qui communauté est telemeli babilo kwa ndengo wana keneti mutachaki vidéo ya banda na premier commentaire tina 1000 commentaires ba saboter nango bazo boya ba signaler ngo ke ba bloquer ba signaler le page que photo ano cheza malamu te au mona ba comportement bongo ko changer muta koma ke non filmer na nga na ucha vidéo mo gite po batu balinga ngo te na internet mais lokwa bango ba pesa biso ba accès
accès à biloko wana nyonso. Bah c'est pela nango. Biso pe to tika teta di. Voilà et puis constamment on a ça là. Je salue la star Belle Vie, Sila Bissalou, je salue aussi Mama Top Wato, je salue encore Ndekonanga nani Irsil Pechanga. Na matanga nan pena na mona bango tekeno ba ye ko sala ba live mais okomona kaka ba comédien na ba comédienne moko na bango akufi me bazolela kaka bazaka na ba live nyonso mais ye kaka do na live ezalaka nini c'est quelle façon ya ko exprimer ma wawana ya moko o ya biso atiki biso façon journalistique. Façon youtubeur. Terme na ngwana. On nous qui réponse ici. To vandi pe abo to moni ba ini edo ba ke matanga ya acteur moka kufi ini edo lokwa ayenda na posa mbongo makasi azui kam. Oche ki star non wapi. Moi ça m'étonne. Ngabenga bango ba starter. Et puis ba misusu mona ba poni kaka ba caméra chaîne boye kaka fo kota chaîne nanga nanu do feza la wana fo chaîne nanga donc ezala ka ba live wana nyonso. C'est moi des fois ça m'étonne. Ba starter t'as dit. Ouais bazala ba vedette. Star. Te baza ba vedette. Ba starter. Parce que star a koki jamais place o ya komi mokami lukela tabakange photo. Bo tango za star tango ba fali pour ba koma ba place mo bon au moins ba photographe tout mut fali asengi ote balandi tout akangi photo après bando luka biro fali o la ksaeta na kanga ki artiste photo bimi kitoko ce qui artiste a rikozwa donc artiste yemoko akomi komi luki la visibilité te bo ba starter wana ba starter ça fait très mal ba ça ba vedette parce que surtout que quand nangambu ya ba nigérien yango bango ba période mo balobaka pourquoi to so sous-estimer bango to lingaka ba été 1000 fois ba nigérien baleki parce que bango ba star jamais au monde nigérien na fête ya libala ba uto bala nani Rita Dominique uto bala millionnaire moko kala mingi ta nani et puis ba bala ba to ba bongo nangwa sibai caméra bango tu bazaki na po ya bango ya ba star bazobina bina ba cameraman kuna et puis star donc fallait ngazana fallait pe fuko mon sa be monsieur ko dans la chaîne nous fallait ça sa be mission aluki ba journaliste ba yamba ba mission et ça sous qui starté fallait na chaîne na e kota vidéo kaka mukolo alinga sala asala événement même concert à kota te tala star ye wana même concert répétition à côté il y a côté kaka clip na o babenga ngoni ni avant clip ezala ni teaser mukolo wana soka bimisi nzembo te YouTube afali evandikimia c'est ça une star ce qu'elle a kota à nourrir page Facebook na azo nourrir ngone elongi na na ba répétition na musala na na musique na et jamais ozwa actualité moko bimi kuna Kofi ba komi kombo na na Hollywood soki na Hollywood to filmer to kotisa te Kofi aza star na coin na ya misale la babiloko na yenga pe na misale la babiloko na nga donc au mona ba comédien na biso baka ba comédien Baba star. Non, on de topesi bango respect, mais une façon de leur dire bon mais kako changer façon yo. Ba comme sous ba journaliste ka bango moko. Et puis donc position so e ba. Donc soko ke ero lokola bazala na accès bango na bango. Ba chaîne na bango nde mutu etondi wana et puis mususu alelia ye est-ce que au filmer place wana azongi lisuku na doke golela ezala bongo donc tozala na bango donc mawa ezate donc na ebité yango donc mona toujours les gens ba interpréter que ba comédien bango na bango balingana kate donc na sepela Canada ba Hans Lozolo ba utilisaka ba Fiston Saï ça aussi un monde nous réellement vivant na keno kutu musika te Saï moni ba star na biso daki ba Saï est-ce que Saï na posa mbongo te azala na posa la atikala kana statine e wana ya Saï ya artiste comédien ale 42 heures na ngote so ito zui batu mususu o basala rapé théâtre monake na chaîne na a préféré à nourrir ango na ba film oui yango na auto lo ba Belle Vie so déjà comme une émission ya ba sous ba professionnel donc to repère sabino trophée à média
toi bozwa trophée à mérite à musala bosalaka. En même temps journaliste, en même temps mutamaboke. Non sens. Ozwa trophée nini. C'est déplorable. Ce que ça artiste et comédien, il y a Luka Mbongo sala ba film ne ba belle vie ba salaka, sala ba film ne ba sila ba salaka, ya mona sila sala so a commis place ba caméra nyonso ye pa na oyi poani star yango wana ki star. Et puis na suka na mwa charabu. Alingi na été alobate akei. Donc yo mo komi omi benga star. Mais côté kuna pe asala ma bête. Non. Parce qu'on a toujours besoin de impression, tous les sentiments, émotions. Il faut aussi nous accorder les interviews parce que c'est notre moussala. T'as dit Yoka, au lobby bien, il faut aussi nous accorder les interviews et nous peut-être nous comme là au temenge comme là nga yango moninga lelo na pesa ba tu chance te na ya ba yambanga na ba chaîne na ba on sala ngote. Peut-être ça peine décision oh nani ndeko na biso sila azwa. Pourquoi batu bazaka na habitude ya koya kofinga batu ti o toucher ba parents toucher bana o koti ti na suka webi ke pesa batu ba décision na vie ke ngapenda ba journaliste oyo atandenge nini bakolia $1 na mutu na ngate na opesa bango interview te nga kondana yete talaka neti makamo ezanga mutu na makolo euto le kamikolo na ebite tadi oza confrère nanga mengana oto ebi importance quand on appelle Moutasali conférence de presse, c'est pour un but. C'est ça, non? Mais Moutoumoro Boé a 8 ans et a sa conférence de presse à mon nom pour n'a pas mensonge. Est-ce que ça sert que nga sarana copé sa chance à ta mukolo moko na batouana nyos? En tant qu'un enfant de Dieu, tu peux pardonner. Non, je le ferai jamais. J'ai pardonné, mais non, ça l'a monté. Voilà, merci mesdames et messieurs. Notre émission est spéciale au Abisso Mélodie à Tiki Bisso. Sincèrement, il y a un bon monde qui est en courage. Mais nous demandons justement à bande Abisso, frère Nabisso, chroniqueur, chroniqueuse, comédien, chroniqueur, comédienne, chroniqueuse. Parce que face trois peu mon souffle. Pour passer par rapport au système. Voilà. Donc, Oyo Eza Matanga, Oyo il y a pas souvent quand ça commence comme ça après na katikati comme moi babiloko moi boui makambo moi et puis Sarah, je vais poser cette question. Pourquoi vous les chroniqueurs chroniqueuses ceux qui ne quoi koufi et le quoi liboso bokina ko tati na salon bobandi ko filmer bobandi ko sala ba direct na ba toilette et ça la c'est pourquoi tout ça c'est pour exposer la vie en de quoi qui ko cholaye ou ko la kisa ndeko na biso parce que ba femme insensée o ba vanda na sima ba caméra o ba sala ba live na sima ba caméra ba pia bango déjà accès place au bando critiquer Mélodie tala ndeti ndenge to moni tina katanda ku mais olandi te ba maman bazo boya oui et puis bazo boya bozo filmer ba tout sans consentement na bango et puis ba tout ba olela ba na choc ba perdre ndeko na bango t'as dit que bana ba chroniqueur bako bomayo pona ba vie poazo mbongo a bomayo tala na mutu aluka vie aluka ba vie na pasi boye ba vie aluka ba vie akoluka na pasi aluka on na pasi aime soupa gagner $2,000-3,000 na fin du mois ce que mutu mora ele cash boy 5,000 ango chelela nga tadi le romo na verre ta bomao a bomo so bazo sacrifier ba vie à batou pour gagner 3,000-4,000 na fin du mois. Donc c'est que si on t'a payé 5,000 cash, tu là t'as dit poison babo mayo. Il faut faire très attention. Ça fait très mal hein. Il faut faire très attention. Donc l'on doit il faut faire très attention. Yango so mona mutu moko boswana te bo wolele loroté dans les pamba boy à calculer abandi lo ba mabe sur yo abando fingao. Allez-y comprendre. Mutu anatanga ofinga yo aluka nini akotisa ta moins 100 francs à la fin du mois. Donc so mutu moi ele du coup 5,000 ango livré biso Sarah a pesa. Il faut faire très attention mon frère. Ota nani okolia na ina no romela na e. Donc c'est déplorable ngai na mona ngo susu pas cité po na YouTube toza capable de tout. Donc comment na ba maman na ba réclamer ba tala ba tu bazwela ngona monto. Oh ngana ko sala te. Kolongwa na ndaku nanga pona oki journaliste moko akufi to muta théâtre atazaki piringa
na kosala wana omoni mawa mawa ezaka moto alelaka de loin akoki to mosusu kokoma te kabola pe mawa te bakabola mawa wana akokabola Bellevue pardon na katote Bellevue air ndeko na biso Diana akufaka Bellevue Diana Bellevue était aux États-Unis à kata voyage na ye ayemba ko kwa olela don ndeko na ye mais oya biso ba chroniqueur bakenda kolela te. OK. Je te dis la vérité. Tokenda kozo information na source. Information te. Tokenda koluka mo eloko ekota na chaîne tokota ka ba vie. Ezaka na ngopina matanga te onga kenda matanga te. So na lingaki mutu wana namoni ke na koki ko kende na okende mais so pe namoni mo été que son âme repose en paix. Sarah zela na place wana au répéter moi trop no betango kara mais ozo excité ngaka no na lingi na ngate lelo to solo makambo ya matanga olinga no ko kende ba matanga te na kena na matanga te za par rapport à quoi parce que tu as beaucoup de conflits, tu évites beaucoup de personnes. Même la famille. C'est parce que... Non, même la famille, je suis comme ça. Nazara pena mutaba matanga te. Pour il y a des émotions. Non, matanga eza place ka place muta akufi wana liweza wana pe. Ah OK. Liweza la wana. Maladie ya la wana. Kindo keza wana ezo sioneka wana mambebela mabe. OK. Et soyi mutu wana za pena important makasi pona ngana ko lele même de loin. OK. Mais que na longona ndaku na ngana zuiti na moto. Sarah na lobo comme moto te pona tout na nga question nani do zo ki moto. Na zuiti na moto. Pono ki o filmer ba mama batu ba olela. Poso ke na ninga mawa. O filmer to o vanda, o partager mawa na bango. Mais ka na koko, do muta de ali kwa moto filmer ninga ali kwa moto. Tiazo koma la kipso avenir ba mélodie, à la kipso entra ba mélodie, à la kipso ndako ba mélodie, o filmer na ba kota salité à lopanga ba mélodie, tia kota na kata ndako ba stopper bango non bo filmer te. Donc professionnalisme il fallait attendre ba komi boluketa responsable maman biso za ba journaliste tela ba carte na biso ngoyo to na beso to sa na bino ba interview toto filmer par rapport ya liwa ndeko na biso so babi OK d'accord bo filmer ouais bango nande ba kenda ko filmer chambre so ya sila te bouquet matanga sila bokome na chambre ndeni donc gloire prenons les interviews to filmer ya moni sila kataka batu bakoya su matanga bakota ozomona ke ba youtubers baza prêt à tout pour avoir de vie. Faut faire très attention. Voilà, merci namoni déjà mokolo ba minute yo ozanzambete. Yo zanzambete pour osukisela batuka minute. Yo na biso tozo vivre na pema ya Nzambe. Alors, il faut donc arrêter avec ça. Il faut donc arrêter avec ça. Non, bois couper les sauter. Bon, voilà, Sarah. Ndeko na biso donc auto tika biso a tika Kinshasa mo temps ebele akenda ki bongo na ngambu ya Point Noir kuna et pas ya Papa Sassou. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui souvent lorsque ba comédiens, les artistes et musiciens, le peintre, ceux qui ba keka Brazzaville sous kanango deux ala kaka soit akufi, azu maladie ou azongi na moi problème ko bo. Exactement ba kena ko luka nini pena na Point Noir. D'ailleurs, nga nalingala mboka ngote, ça n'engage que moi. Mboka wana ezana ba spiritualité au saranate. Point Noir. Ouais. OK. Ezana ba spiritualité qui sait loko pamba, maladie, ko sala ba mabe donc eza facile. Alors nalinga penda ko kenet ko chama ko ngana ba mboka ndengo wana te. Mais na habité pourquoi ba comédien ba s'associera plus ko kende Point Noir, ba ngomo ba yebi pourquoi ba kenda rango. Parce que les comédiens et belé sopé to lundi belé ba kenda kuna bazonga na ba maladie ba poison il paraît viennent absorber de loin pas soit poison kuna ba te belé bazonga musicien pe jibem piano akufa kuna donc c'est compliqué pour mboka ngo mais au moins ba artiste na biso ba kenda rango moi trop bon bango mo ba yebi pourquoi ba kenda ngo ndenge mo na lelo mélodie to epte so ikor na ko ya Kinshasa ou ba rolela eka kuna azozonga mboka bembe. Voilà. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Mesdames et messieurs, munga na ebite so bakenda ko vanda kuna so pe vie za moins cher. Sarah. Na ebi na ndimite pe Point Noir vie ara moins cher. Et puis Sarah, cette question là na tunaka trop. Comment
nos artistes ont facilité, bon, facilité parce que la mort c'est un fait naturel. Wanezali mabongisi ya yemei. Mais au moins à Koufi libanda mboka bakozwa temps ya kosala autopsie te bakozwa temps ya enquêter sur sa mort te ndakisa ya papa. De to ça no misobo, sous maladie ne se bimi. Wana par rapport ya batu ya nzela. YouTube. Ah OK. Déjà po mbongwe kota makasi na matanga ya melodie. Photo bambe maladie. Ndenga zawana maladie ya ekobima, mobile na ya bimaki na ekobima, vie passée na ekobima, nyonso ekozala étalé sur la toile. Ouais. Et puis donc au monde appé ndakisa ya papa wemba bakufa sur place na scène. Mais na mona ni eloko moko te donc salema Kongo Luka Alandela. Là pourquoi Koufa? Pourquoi doit Koufa? Tout le monde émené également nani okutu defa au awa memement et puis kaso ba kundi wana au revoir. Au revoir. Oh Seigneur. Mais un problème ni nabiso voilà sarato la tolu kwa to kabwana awa pona moni moko dans na sima kuna to be banava journée au de sila yenanga pour merwana pe coin azozela ye. Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre par rapport à la disparition, il y a une konabiso mélodie mokolo alelo message important et loko yobo sona ki ko baksa parce que tokena tozo ngana labo et tokoya toya ba maladie toya na nyonso donc bana combien tiki azawafanda pa nani kuna nani aloja kié nani abomi to bimsana mutaboma kiobi ko biso a to la tana ba neza wela tibe to tala to ko la tsa liwane nani mutu nani o baba na yo kana na yete tozoluka peut-être ne ba wela mo banda o ba wela mo bali. Donc déjà tozoluka moto tokolatisa liwa. C'est vraiment c'est déplorable. C'est ça. Donc et puis maintenant le beza vrai. Mais oui mais tokozongela ba. Donc voilà et là on a kolo bakaka. Liwa tango ya ke luba te la karaté. C'est préparé. So kufilelo o kende wapi. Voilà. Yo mto talanga. Mituna kaningo zana ke nzambe neta bominga siko. Otali vie na ozo sala na ozo vivre yo moko classé place au kende OK na Sheol to ke nozela na salle d'attente na paradis OK nde wapi yo moko na ba commentaire tia liwa et la karaté tango yaka voilà et senga autorisation te milengela il est temps donc voilà. Voilà, merci mesdames et messieurs. Elle s'appelle Eliane Kazimoto depuis les États-Unis, Dallas Wana. Eliane Kazimoto, merci beaucoup. Un grand merci aussi à Viso le Kandi m'a bien lancé le moto na Yambo. Un grand merci à maman Néné Adam depuis Californie. Un grand merci Nabino Baenion sur beaucoup Libaku ya Hollanda émission au Simplice Ndombele. Mon panzia des fois maître Chico Lubanda Sarato la namoni loko moko et panofona tunango. Le Saint-Esprit me parle. Ocha mobile no lokola caché na nzoto po elimwate. Cette idée est où tu l'as obtenu kabwana a. On a deuxième émission. Deuxième émission. Voilà. Base l'émission bibalé. Otikeli ba ya motuya. Tona matanga. Donc tout ça la sujet nzoto moi aussi. Non. Je vous salue depuis là où vous êtes, Papa Diego Milito, Nzambe Azalanayo, Docteur Patrick. Merci pour l'assistance de la émission Oyo. Wana ekozangate. Ceux qui au bois qui te sait que yépé a okata caméra ti. Voilà. Bande konyon so bolandi biso et pourquoi pas tonton Bouf pour na yebi keso na tikeli yo kaka ye akowelela akati caméra. Voilà, ils a 12. À mon wenget. Tonton Bouf et puis tonton de Bertin Condé depuis quelque part. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup pour nos messages conseils Nabino Saratola. To bandalelo na nani? Na Madjabou, Azir ou na Adassa, j'imagine. To banana Adassa. Donc Adassa na iso le boko melenga waouh ngami ne kwa tali ne kwa mwasi. Donc et ça musala si oyo ça pina musala et puis que ngamo na début na zo mona net aventure na ko monta na ke balance
na mettre riban non qui tapena on aussi là. Donc jio ezo ça pena musala. Ba maman, ba papa, ba tunyo studio partout bolandara Sarato la TV. Bo contacter nga bo consommer JO. Yo kitsa libumu et kitsa nzoto mobimba. Donc voilà, merci na Majabu Gospel. Déjà Nzembo Lisola Motema. Hein, déjà disponible ce samedi et clip na ngwe ko bima na wiki bolinga Nzembo wana mingi bo kende kuna na chaîne ya Majabu Gospel. Bokende ya kotika ba commentaire bokende ya kotia ba mituna na bino parce que kalate Nzembo a explosé sur la toile. Donc merci pena Azir, merci na Fondation Sarato là, merci na Majabu Gift. Merci à ma partenaire Nanganyo Tata pour FAPK, ma grande sœur. Merci pour l'assistance Nayo, Dr Patrick. Merci à Papa Diego Milito. Merci à Jenny Bet Industriel, moi c'est à Pembe. Merci à Président Charles Tamboué. Merci à Maman Gina Amatou Motema, à Papa Aaron Amatou le Prince de Dubaï. Un grand merci à toi. Maman Madolé Lona Germanie, Motema à Papa Samuel. Pourquoi pas na Amélia Moueba. La privade de Orlando Domingos. Merci beaucoup à Maman Passa ya Moto. Merci à Angelo Caruan. Merci à Murphy Andrea. Merci à Bob 08. Merci beaucoup à Makia Kumba. Merci à Sol ya Bambemba. Ozia Massamba. Merci à yo. Merci à Président Bébé. Merci à Maman Nathalie. Dalia Onyema. Merci à toi. Merci à Sarah Abouele. Célia Kikela. Merci à toi. Merci à Rose Bonga. Merci à Eliezer Kanou. Merci à Papa Edi MK. Pamela Kabeawe. Tout na Souksibongo na Edwige ya Bakalala. Merci beaucoup. Merci bande konyon so bolandi biso nakanisi libanga yo 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 libanga yo 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 libanga yo 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 libanga yo 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 libanga esengaka il faut quand tu go bianza donc faut les gaso qui comboter c'est-à-dire c'est que na papier déjà ba mo longola yo donc alors il faut ça la moins effort au régulariser côté kuna parce que c'est notre travail. Nous faisons la promotion même il y a bino bato yo yi olinga koyebana biso to sala na biso ba promotion awa toze la déjà Blasted Azoya soit par Blasted beaucoup ba sape na sima sarana mususu sima a mususu tokoki kola ta place nyonso na ba sponsor voilà to kaboni awa bon na boake kaka bon delivery yi mutaza réalisateur na biso merci.